Salut chers fidèles de l'internet, c'est votre aimable servante Christelle Mambo. Bande ko balandika kana émission ya bino ya santé na zanga moko te tozana invité na bino Dr Nenel Bopongo aza responsable ya clinique Marie Madeleine na Bandal o ya kolobela bino parce que yenda za di domaine la kolobela bino ndenge ni toko ko se prévenir na maladie o ya ka chaque changement de saison. Merci mingi pona mutuna nayo. Moni nzoto ezalaka komi adapté na ba moment na bangonga nango tango mususu, c'est-à-dire au courant de la saison ndenge uti koloba na saison boye po bo changement ya saison mususu eya ba température, climat, environnement makambo esalaka mwa changement ya environnement esalemaka. Tant que changement on est sali nzoto pe ekoluka emi adapté en fonction na environnement ndenge salemi. Donc ba kambo ezali ebele za ko intervenir vous en a période mususu ke ya chaleur, période mususu boye ko koma ezali ya période ya malili, ainsi de suite. Donc nzoto ekoluka emi adapté en fonction nango. Alors ba maladie mususu oyo ezali ko na ngonga ke bozali na période ya moi tango komi na période ya malili okomona ke ba éclosion ba maladie mususu komi manifester komi kobima. Alors c'est comme ça que tango okomona ke changement ya ba climat na ba saison na tango za ko salima ba maladie oyo nzoto ezaki komi adapté na ngote et mi apparaître nzoto ezali exposé okoyoka ba grippe bandi ba kosu ebandi ba maladie bongo na bongo ekomi kobima. Yango wana omonaka ke à chaque fois ça bozali na période oyo balobaka ke tolingi tokoma na période elanga malili eyei température esali changement ba maladie mingi esali mibimisi ba esali éclosion au moins que nzoto ezaki ko adapter na condition mususu et comme si ka exposé na ba condition mususu. C'est comme ça que au moins que na bangongo wana mwa maladie mususu bandi ba grippe ba kosu soki moto azu ba disposition ya komi protéger te. Nyonso wana ezako dépendre pe na âge ya moto na âge. Obi ke moto soka komisi bambula boya kokisi bambula oyo ya koli mwa mingi biloko mususu oyo ekoki ke alia ezali boy po mwana oyo azali moke ba aliment oyo esengeli mpo alia pe ezali ya boy. Nyonso tu wana ezako dépendre na âge ya moto akokisi. Par exemple moto ya komisi bambula epusani mwa moke, moto apusani bambula pona ko éviter ba maladie mususu lokola ba tension artérielle, ko éviter ba maladie mususu ko ba diabète. Bakoloba non par exemple que na kati na bloko na yo mungu ezala muke. Bakoloba na kati na par exemple sukali ezala muke. Bakoloba na kati na par exemple que ba graisse ezala muke parce que nyonso wana pona ko éviter ba maladie ya ba cholestérol ko benda ba cholestérol na nzoto, ko benda ba tension na nzoto, ko benda ba diabète na nzoto. Mwana mukepe azali na biloko na yo ya kolia po atonga nzoto ezali atonga nzoto esengi par exemple que ba aliment ezali ya énergie ya calorie akolia yango par rapport na mokolo moni. Alors pona mutuna ndengo tuni wana et c'est ça ko dépendre na âge ndenge na uti ko expliquer siko ba biloko mususu ezali pona ba changement ndenge na uti ko loba lokola ke tuutaki na ngongo tuzali na musiko tuzokota na elanga pona komi batela vis-à-vis na ba intempérie na malili ezakoya ba climat ezakoye ko perturber un peu moi organisme na nzoto na biso tozalaka kozwaka mo ba précaution ya mike o ezali simple par exemple koluka komi batela na bilamba ya malili par exemple na ngongo wana komiti kabana to mokolo
kotika nzoto na malili te parce que nzoto meseni na mwa température malili wana ye pour éviter ba biloko ko benda biloko malili ko benda yo ba maladie kosu na banini mwa bilamba elamba iko permettre yo et protéger yo contre ba intempéries ba bilamba wana ezali nini c'est-à-dire ba tricot hein pour na komibatela ko garder température na nzoto pour éviter pe oyo ya température ya libanda et pour attaquer pour affaiblir. Généralement ba précaution tokoki kozwa na ndenge pona nzoto nano yangwa na niveau ya bandako kwa tozali tango ekomi na butu ekomi déjà na butu na bapokwa koluka kokanga ba maninisa c'est-à-dire ba fenêtre pona ko protéger que moi chaleur malile uta na libanda te boza la protéger. Oui, bandeko balandika kana mission na bino ya santé totu ko landa docteur Nenel Mopongo aza responsable ya clinique Marie Madeleine alobeli biso makambu nyonso o etali santé a parler biso ndeni changement ya saison et même makamala de belé pe balimani ni tokolia pona ko se prévenir ko se parner na malade nyonso tu wana. Merci Ezaki Christelle Mambu oyo tu ko présenter bino émission na site internet Bomoko ya Mboka. Merci, on se retrouve à la prochaine occasion. Salut chers fidèles de l'internet, c'est votre aimable servante Christelle Mambo. Oyo kobando présenter bino émission o etali santé. Pourquoi la santé? Parce qu'avant tout c'est la santé. Le loko sa na mbongo za mituka so za bonne santé te za vie arrêté. Yango Christelle Mambo kobanda ko sacrifier mikolo nyonso pona ko sala émission na internet Bomoko ya Mboka ko tali sabino ba alimani ne ko sala ke boza la bonne santé.